J'ai parlé à mon père. Il m'a payé, parce que je suis remplaçant. On m'a pas donné chance. Je suis à moi, on a 2 ans, 3 ans, à Bali. Moi, je suis à Bali. Mais moi, je suis à sérieux. Je suis à matin. Non, à Lukaka drogue, n'enga Lukaka, c'est bon. Lukaka faire muta pesa et drogue, il fallait sungaye. Ozoko ko pesa nga leçon, tu n'es pas un donneur de leçons balanga makamba musique yo wata ezaka makamba musique. Yo lo bana wata makamba casino, ezaka makamba musique. Na casino ba betara doom, na casino ba betara nini. C'est lui qui lui a donné la drogue. Tu n'étais pas là. Nene abito ba bana mike. Biso to bana ba 50 ans. Oyoki, Zana expliqué non, biso to bana ba 50 ans. Vous êtes des enfants de 25 ans. Oyoki, Magali c'est mon ami. Magali c'est j'ai pas aimé ndengo zobi. Okoki koloba bongote. Bo soutenir Magali c'est mon ami. Tu sais pas combien cette femme là elle souffre. Moi j'ai pas besoin de parler. Magali c'est mon ami. C'est Frère qui lui a donné cette drogue qu'elle a. Faire appeler ça une drogue. So nga ba bien appeler ça une drogue te ba koko ingila mtu appeler ça anga. Mais linga ligati kanga na balabala te. Fallait sala ngo po alinga mo amona ke non na baby. Mais fallait yebisa bobi yebisa fallait binga e fanjonga appeler ça manike drogue te. Nga ke na okota libala. Ne manike ba melisi na ba camarade nae. Oso yoka. Ngai na mela ina fere. Na oyebisa siko nga na mela yo sa mo amukie. Nga na mela na fere. Na bijou sokoni. Na Magali za mundu. To mela ensemble. Boka nga micro po ani bobo ya vérité. Na giboy sa moye sa ba modo na baka nga micro te. Na gigola. Alors, tangu yo osali muninga likambu. Muninga abebi. Muninga abebi. Muninga abebi. Baokanga micro. Muninga abebi nenea. Tangu yo osali muninga likambu. Nga connexion na yo quand ana ralenti. Tangu yo sali toke bokila biso mibale. To bomi nyama. Nyama ana zaki mutu. Yo ke yo se sauver nga na tika na kati ya samba. Il faut bela mokiliba ya ozwanga. Ponga na tika na samba. Ozo yoka. Zela na sisa mutapesa mwana Magali azaki koko ya Zamundu. Zamundu azaki ni ambassadeur. Papa na ye mwana ya Zamundu. L'ambassadeur Zamundu. Mwana ya ndaku. Muto alatsa mission na bino wana polo ya bien na vie. Mwana mwasi wanati. Ya. Pwani tota bola mute. Soke za makamba ko loba via bat ngalo baba via batute. Ngana loba ka ba via bato ngana yebi. Ngaso na yebi yote na loba nga vi na ote ba lo makamba za Rachel soki Rachel bo mona na osala ngo live te na loba makamba bato nga na yebi soki bo mona ba nyola makamba bato Magali seke ba reprocher nga ba bimani ke aider camarade na yo yo poye pa moi abota na mission Magali na minita ola na zandu nene il faut arrêter un moment il faut arrêter tozaka na compassion Ozoyoka. Moi, cette femme, à part ces enfants-là, à part Banana Yewana, n'a touché faire et n'a katia mot propre, n'est tina di founi. Parce que c'est lui qui a donné la drogue à cette fille. On était des petites filles. On était des enfants. Moi, Nana Zaka, moi, Namouké. Magali n'a que 45 ans. C'est pas encore tard. Bako sauver. Et puis, à Bota Bana Moussousou Toebi. Tout ce temps, à Botate. À part ma passe na Talian. Si comme moi si ya Botate bongo. Botiki ye na bala. Banana ye ba koli. Banana nga Jonathan protégeanga. Nga Jonathan mtasala tuna bana dasala ta na internet. Na zatane la mama longa. C'est mon fils qui m'a soutenu. Un moment il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi je connais l'addiction. Yo me la planté. Ngana mela yango. Na yebi pasi nango. Ata ba pesi $1 million a osala nango elokote. Bambongo bakenda ko pesa ye kuna na bofa. Akosala nango elokote, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de l'amour. Azana a besoin de soutenir ye. Ba pese bolingo. Un addict c'est quelqu'un qui est perdu. Azana a besoin ya bolingo ebele. Azana a besoin ya bolingo ebele.
Pendant 25 ans, elle a pris ces trucs. Elle est devenue... So, moni mouta comme loba, n'a comme fatigué. C'est qu'elle l'aimit. Oliebo Kundae Kitoko. Pourquoi n'y sauver vie n'a été? Pourquoi n'y sauver été? Elle a des ans. Elle a... Son aîné a 27 ans. Son aîné a 27 ans. Ses deuxièmes ont 25 ans. Ces enfants-là ne peuvent pas soutenir leur mère. Dans ma fini kaka. Dans Yozo, on a touché un mot propre. Il y a musicien. Prends soin de la fille que tu as abîmée. Prends soin de la fille que toi tu as abîmée. S'il te plaît, la matité pour intervenir. Bon, l'oba makambo na ba code maniké ba mo ozolo ba TikTok azo signalango. Bo beta ba biloka ba zolo wana to comprendre. Mais si ozolo ba réellement ba mondenge zala live anene kata. Je signale mais non mona ngamo pe non mona. Kasi on est biso kenga na za modératrice na biso juste pour ba makambo en code. Ok, merci. Est-ce que pour nous aider mutu yo boaka ki na kati ya fila yeba cigarette té. Ayeba fumer té na vina, ayeba mi linga té na vina, ye mwana ya bato. Lorsqu'on yo kenango marche de quoi il y a problème. On sait que ça on comme aboé et ça quand on bandit la démarche na privé et simité na privé va rejeter yo ndeso foyer mais yo on bandit mbala moko na attaque. On bandit que bana camarade ba yo yebi ba démarche nini to sala on a solo bana ko ba makambo yo yebi tete. Koloba makambo yo yebite yebi ba démarche ni to sala mwana ana ya ko finga mama na internet po mama na yiba ka téléphone ayeba te que mama na yiba ke téléphone a toxico kazaka na conscience te ngape na yiba ba Jonathan te nene abolo ba makambo boyebi bana wana ba ina mwana ana ayina mama na po mama na yiba e téléphone muto aza na conscience tata yibi yo bijou faut comprendre que conscience e beba abeba asa ya obeba ngamo na yiba Prince Mbongo na yiba Jonathan Mbongo na yiba na teka biloko bana nga na teka ti biloko ya mwana ya Jonathan ya Leet nga na salango abwaka anga afinga na internet ke osali Leet moi ça na 8 mois ya mwana na lipasa ya mwasi na mona mona sepela kapete mais la boka kosela mais sikoyo oyebi ba démarche commande to sana Kishasa ba kenda ba bova na batu ba meka ko expliquer musicien na bino ba meka ko expliquer modèle nyonso alingate yo kansinga na insensé pona ya ko attaquer mba moko pendant 25 ans yo kasi ba loba na elorote dans batala ka ba mba moko attaquer soko mo na lobby bo seke et comme na souka parce que on a tout fait totinda batu talaka na ba na bato ba teka ka ba yokela ke mawa bas benga ye na téléphone ba ebisa ye aider azam mama na bana soka saki likangu c'est bon soka saki mwasi ya magoda c'est bon mais c'est la mère de tes enfants aider ye na so mutu kutu ateka ka oya bomaka akenda tie pa na ye po asa na mbongo ebele afansa ye na ndako na yebise ede ye sonye koya alinga te siko basala nini do bana nga siko biso tosala nini est-ce que yazo senga libala yazo senga libala te dara tuno yo aide na yo oh Monique faut faire ça la aide nous ameme na poto parce que ici il y a des lettres nga ba aider nga ofele nga na zu aide ndeni nga na zui aide ndeni yo yebi ndenga na sa nga na banda ko na ndako na yo o banda changer nga bilamba po sa na émission te est-ce que bilamba ngo lobi na banda ya nango loba vérité os allez so pesi nga $100 na 17h mais na 23h na bengo nene na eloko te e banda okay wa yo so mo mutu apesi $200 na 17h mais na 23h o benga mutu wana ke no na eloko te donc yo pena na mutu yo mutu fana nango yebi te que cette femme a besoin d'aide. Combien de fois Prince se plaignait et pas na yo na uti ko sala show mbongo emona te na ko loba na mama te ya nene aloba na mama toto ken bolo na mama yo kangote parce que j'avais pas de conscience est-ce que modèle on na loba na fali wana ngane na fani boy manike na loba na ngote na zaki na ngamutu te ezaka comme nyama et comme ça ramutu nyama mani tu vas prendre un exemple est-ce que façon oyo kenango eza façon pour arranger ma cam Yaya, eza façon ko ranger makambo te balbaso monindo. Eza makambo ba ranger ngo modèle nyonso. Ata ye ako aider été. Mais il y a des gens na mboka na biso centre d'intoxication ya la raté ebité et à la raté. À part na Sénégal, Cameroun na Maroc. Centre d'intoxication ça la kala mboka wana.
À part Sénégal, Cameroun, Maroc, centre méthadone et ça quand Sénégal, Cameroun, Maroc, même Côte d'Ivoire, centre méthadone et athée. On a tout nos médecins dans ça pas. Non, en Afrique, il y a que trois pays qui ont le centre. Mais ça coûte trop cher. Bananaye, asala bana bafanti rebelle. Asala bana bafanti rebelle. Yoka te. Yoka. Nenea. Au moins nde to saka boye. Te yoka, nenea, au moins nde to saka boye. Il faut oser na bana ba monter à malamu neti ba Jonathan na ba prince. Même yo supporter te makambiso ça so muta o mela salaka. Po muta mela ko kumba o kofre mo ba bijo keno. So famille na e boaka e po ani. Ba dégâts, ba bu. Bana nde ba yaka voyage aba memake na restaurant asala ba abu ebele ba kota na ba restaurant musu ba bengani ba ba isi mama blanc moyibi ayiba awa. C'est au bana ba zwango à cœur. Muto akoki ko ede ye eza muto apesa ye lokwa mela po ye pas décrochate soki fallait eda nga pe pas mona babi ape esimbaka habite manike ko simba bana na botika la bango moko yaya okai yoka matos na libanga nenea e memaka mutu na kati ya mama na folie omoni ngane na fandi awa balo bato amona ba psychologue basa bato maboma ngana mona psychologue chaque mois. Pour il faut kolongola na dépression, anxiété, kolongola ba cauchemar, kolongola ba neti ba démon ba sa ko ante yo. Tout ça ça prend du temps. Alors, na maboko ya batu e ko simbate. Il faut akota faire a aider. S'il vous plaît, bo sengela e ba. Neti na minute na moi emotion la na zandu. Ba kibo ba nyonso ba bengani. Makamba bata ba moto, ba taximan kutu ba memakete na Kinshasa. Comment ba taximan nene ba me makete na Kinshasa ba me makete so moni muto akomi na mboka na ba taximan ba me makete c'est ka dangereuse minu na liboso ba buka ana ben voilà prise en charge alors muto ko sa prise les enfants bana na biso ya poto bana poto yebinde bazalaka bana ya poto oyebi ndenge bazalaka mais muto ya ko prendre likambo na cœur oyo azana la gloire po yo ka sonité. Merci. Vous comprenez? Azui Penzak, Azui en charge, aye na ye. Pour akofute le côté ezaka gratuit. Il suffit, ote ke oso Azui problème, ba oyele na ndakute, ba kozoye na nyos. Yo mona te ke no batu ba normal, ba fane ba ya poto nene ba la na ba park, ngana la na park te. Mindene ba linga biso, ba futa biso mbongo ngunda, ba futi yo sous salaire ba toxico. Ba linga abiso na modèle moko ba mona abiso to ba perdu parce que mutu nyo so mela mutu na ise ka kuta na choc pona nina ko pese chance wana te. C'est la mère de ses enfants. C'est la mère de ses enfants yaya. Vous avez raison pour toi man kiloka. Comme dans les façon oyo mimeli démarche. Lika rokozala ozana raison mais façon oyo mimeli démarche ne ekei mabe parce que faire égola a koki ko aider tout comme pas ko quitter parce que baza sont ensemble aider mais azana bana o basa ba majeur azana bana o basalaka azana bana o abikolo donc bana na ye fondé bango basa na souci ya mama bango faire égola ako aider bana kelo makati yote leo boko la ka Stefano azaya yo omande boko la Stefano azaya yo mwana oyo boko litaza yote oyebi nini ba enkika mwana na bana na mutute bana yatika bana mike ye mtaboko li bango te tango ba moni akomi na dépendance makasi bana bakenda bana mike yo yebi bato boko la ba makambalo bana bango pona kokabwana na bango na papa na bango yebi te bana musuba maltraiter bango pa yesa bango non mama na bino mutu to maltraiter bino lelo po mama na bino tika libala na kindumba boyebi te yo yebi yango to muto tanga classe te yaya okolo ba bongo te yo yebi o ba enkika bana na mutu. Juliana bonjour. Yo yebi oba ekikaba na wana na mutu nene ya. Mwana oyo boti opese pa ya batu. Mwana oyo boti opese pa ya batu. Aza su ya yote.
nga babokola nga na papa na nga mais ngai yo na banda oyebisa yo nga biso yo telemi na mama na nga na opesa mama na nga totuna nga pona nina bina oyebiso moko mususu parce que abokola nga te o bayebisa ngai na famille nga pona limbisa mama na nga pasteur na nga mutaloba na nga biseta mama papa mama nzambe manike ko ser manike ko kangela mama motema boete yango na koma obimisa mbongo na soutenir mama na nga na koma occuper mama na nga na futa hôpital nyoso mukio na soka na sesa mama na nga mais ça a pris combien de temps pour na longola en wana na motema mais en etika ka seke nous appelle na tamo boza pe na 500 € a 5 po boyi pe kaka na kanda kana nkoka mwana yo bokolite azaya yoti azaya yoti mais moi on na sambe moi sambe la kano e bango sikoyo bana ngo balingi teke ye asalisa bango bana soka ba mekika kaka ko kende kuna mama na restaurant na Kinshasa ba kenda na Kinchweki soki ye Goliath ayebi alinga te bino nde bo solola na ye boloba na ye la Bible dit n'oublie pas l'amour de ta jeunesse même la Bible le dit omoni soki bo mwana mwasi na soka kufi na kati addiction nene ya bana na ba omona malamu te na oloka bango te mais c'est la Bible qui le dit. La Bible dit Nénéa, n'oublie pas l'amour de ta jeunesse. Nzambe, et ana liloba mon côté que Nzamba loba o e salamati. Mais lelo na ofingama. Mais mukolo mona mwasi na okufa bo mona nde ba okundaye. Mais so bo sauver yete. O moni ba obimisa ba vidéo na ngai ona holoba keno bo sauver ye. Toza ba humain. Aza inconsciente. Muto Amélie ma bangana na matos pendant 25 ans cause andeni. Na minito asombrete. Ah oui. Ndena sabo eneni na fanda kabone na fanda kabo so na fanda ka na poto parce que na kenda sapa. Et puis balandela nga kira sapa balandela ngo koleka kutata soza un problème cardiaque. O ba ebi ke pesa ma o so tiki au replonger. Non ba so bondela yo ne replonge pas. Regarde ta vie. Ne replonge pas bondela kabiso na niveau moya la to kozangelo ko liate. O kozanga te taka ba déficit kabiso mbongo na ba association. Tu as 100 € je pas l'argent ba déficit yo. Pour replonger te pour replonger te ndako kota te oyeba place etanga te maladi oyo bela te oyeba ndenge swaka te mboko ya te mapate koya. Moi j'ai ngana obeta lisolo te ke ba yebisa nga na voisin ba yebisa nga na nani ba yebisa nga na nani na obeta c'est que moi j'ai vécu bino nyoso bo mona nde na zalaka lokola gorille lokola koko bo mona nde na koma parce que on m'a aidé on est en train de m'aider jusqu'aujourd'hui nazo lande la cure et baby sakamutu etika kaba sekel batu musu ba koma kati ba zoba soki ki se simbite akomi kizengi le fait ya ba biloko wane comme ça ba nerf tendu alors muto koki ko salela ye démarche wana c'est l'amour de sa jeunesse yaya soki abota ka ta place musu tonga to belela tata wana mais cette femme n'a pas d'enfant par ses 3 enfants on en fait quoi avec elle to sa nini quoi bota pété abota kamisa to sa Matanya de boss mama zaka mama ya na bana mfulu la ba ta mama mfulu asindwa ba mama ko na mkola zia ko luka parent na ye bo comprendre que mama dino atika dino nga kutu na zbala ko loba na leader tena manende ko loba na bana bo komi assez grande boza ba français ba ozoya en charge au félé parce que vous avez la nationalité batu ba komi ko finga donc congolais finga pour n'importe quoi likambo yana isa kondenea ngato swana kana biso so yoki likambo nanga obengi nga olobi yaya ezoleka ndenge nini tina banda ko ye pa na wana magali pa banda otika ya mo pe na coin mo de passe lobi afing alobaki to ko isa $100 na BM mo de passe obengi nga na téléphone kolinga te to finga na bana ba okola Pona munoko lekana kana kola likamso pesa kana na fingi Stefano likamso esala za mabene ya benga kanga tango yoka kyango mfalo benga nga magali matina na live no nenge tu as mon numéro non eso nene ya ba bengi nga aobundela yo papa akufa mama akufa abotika abana misatu finiki yaya nana kosunga ye nzamba kita to biso bato osungaye mobali na ye aza populaire soka so yoka te to belela ya ta ya ko belela te nini
nyonso wana ka bafingi Wana ba famille baza ba ba famille basunga ba te. Na mo kia yo famille so za papa za mama te famille osungo te. Bote mama ba famille la mani te ko to msuba za na zo bana basunga mama bango. Papa bana basunga mama na bango mwana 25 ans to mwana bana mike ba futi ya bandeko na bango ba cousine bango ba billet ba ya poto ba zo ya bango ba visa pasa au senga kaya au senga invitation pourquoi bana na misato ba linko sala mama bango te. On dirait bana basa ya ko beba. On dirait bana ba tia bango mwana nini azomona mama na ete. Mwana nini azomona mama na ete. Ya mwana nini azomona mama na ete. Bana ya normal. Bozo soma ba iPhone 16 ba iPhone 17. Bozo so en crédit mais bien poto pozo en crédit za 750 €. iPhone 16 ya combien? Na nyongo. Basa na ba avantage ebele. Il suffit kaka baloba que c'est notre maman, elle a un problème. Elle a un problème, il faut l'aider. Mone la kote na mama wana. Pourquoi banana balinko sale la bango balinko sale la ngote. Pona ni balimba ka bakunda ye. Ça va premier ate. Ngana kiti na ngana on continue la démarche. Oye koya eya. Lobi amata ba proposer ke ba mbongo kuna kisha salinga okena ba émission te. Mais lobi amata na live na ngati. Amata ki. C'est la manique. Amata live na yo alobi aza papa ba na baza pompe ba bonga aza maman protéger ba na déjà côté une félicitation à Magali parce qu'elle a bien protégé ses enfants na manique normal que la photo le bela de ban faire pour na c'est là pour na faire rigola c'est là faire rigola pas sur Magali on a la souci là bas na Magali on comprend on voit que ditambolo et là ça va na pour lui ba na baza inquiet balo ka ba souci baza leste pour na pesa ba na kinya na sunga mama na bango OK faire pour na ko sunga Magali kaka pour na bana na ye c'est aux enfants tu comprends bana ndé donc ce qui bateau faut tomber de la CT et ça faire rigoler parce que Maga nani oyoka landa ba mkambalo ba bien zo pena image na yoka ngobia yoka ba dire omoni na linga muta yoka ba dire ezo mana munoko kwa moto. Elle a dit quoi? Talaka na se ya puturu ba enkika ekeno bana na baza ya yete ba koma ya mama ya ndako aosenga mama asenga ke merci c'est bon. Est-ce que bana mama wana kuta bana na basi ba koliti akuta bomba mike akuta baba kusiko mama akuti bana ba kolio ko ba keno ba mama na za bana na baza ya ye pona nini eza bana na baza ya ye ke apesa bango ya nga bana nga ko pesa mama mutu te na opia te bana nga ifo sa sanga na opesa te ba pesa te mais bana ngo so kuta bango bana miki polisi bango muto ye ifala senga pa merci za Marie moi ça papa na yo manikaza mama moi ça papa ati aza mama na ndenge ye alobelaki na ndenge ye alobelaki oyebi alobaki makamoko elle en a marre so oyokango bien c'est une femme qui est fatiguée elle en a marre alembi na malobo a répondre ka na maloba o balobelaka ye bano bazaka ya yote bano bakoma na mama na bango obokoli bango te ozo comprendre tangu mutu azana se ya ba plan nyoso tout balobaka ezaka na considération asengi merci na souka lobi j'ai besoin d'amour et besoin d'aide. Oui. J'ai besoin d'amour. Oui, pourquoi lobi amour? Jésus Christ a couvert son école sur na bolingo. Angati 80 de grâce te si y avait pas l'amour. Na mutu so aso linga nene ya a supporter on na makambo nyonso tout. Il faut d'abord nanu ba linga ye nanu. Tozo senga nanu po ba aider il faut ba linga ye. Faut ba ndima ye na ndenga za. Soki bana nga ba finga nga na TVT po ba linga ngai. Po ba linga ngande na za. Il faut ba linga ye. Au moins muso ba muko ba linga ye bana wana. Ba avant d'ata un mois te. Il faut ba linga ye. Mais au moni Sony, au monde Sami boy. Au monde ngaso na saka na posa na détruire artiste. Na za ba vidéo na ina ngwaka la lipongi au piquer na ko publier ngoti. Na détruire ku facile. Ma bon ku good. Na sala ngote parce que c'est ma copine. Et longue ba ocha wana c'est pas Magali. Magali aza mwasi ya mwindu. A mwindu neti yo. Ba ocha longue ya pembe c'est pas elle. C'est pas elle. Magali aza mwindu neti yo nene.
Aza miss loko a mwana lipasa na ye wana. Kitoko. Moi si bazo tia wana c'est pas elle. Na publia ka été. Combien de fois basenga na publier na boya? Parce que je connais la valeur de cette femme. Na yebi ba classe à femme. Mandeko Manike, Manike quelque part à ça a raison, mais démarche que notre deux ans pourquoi Manike a raison? Manike a l'étude na et le Koana. A eu des faits dans l'eau et ma conséquence dans l'eau. Là, au moins, moi, ça m'a permis dans les réseaux sociaux. Manike le cas camarade d'ailleurs, il a pour nous créer dans la privé. On va nous la privé. On dit papa il a privé, nous sommes à Ayo qui va nous système et donc la vie nous sommes à Ayo qui va nous système et nous Ayo qui il y a papa na privé aussi tout ça déjà. Tu as une délégation, tu en tant que warrior, mais tu fais une sali réunion pour na kati kiboba. Tu as une délégation. Tu bi te vieux, au moins nous en bala. Moi ne wana wa sambe la ka. Oh Italiano. Babu oh wana mususu kutu na mona video ngambo ko shuma mona ka video asa ila mama na ye le bate pour le pousser la maman no video ya on a téléphone mwana wana o assemble la wana nzamba bunzaka donc parce que là le poisson c'est na biso ko pardonner surtout yende faut mettre la yete c'est terminé parce qu'il y a à côté ya biso a ko prêcher biso a ko esa photo libre ça photo ça la bien na mokili kaka mabende na talia faire rigola na magali et l'autre zone lié bango eza bana wana eza bana esinoka ezo lié bango eza bana ça faire rigola ko aider magali par rapport ya bana wana exemple nene ya ok mabe ako aider ako zela nene ya zate na kati yote zana peso kapitina il faut aider ako aider po ye muta détruire ye muta pesa ye ako aider ye po ye muta pesa ye muta pesa ye loko wana zo mela omoni manike muta pesa ba koko ngila ba eda ote tango zaki na ote tenene ya koko aida makasi koko tikala kotika ngate elamba ni koko na koma loko mwana loko la mwana koko nyonso tu ya ye ekoma ka yanga koko soka kiti kishasa mutaliboso omona de John avant bino nyonso bozo il faut manike azwa sak na ye na fungola nde na lingi ezaki culpabilité mais azaki na mbongo ya ebele ya koede ngai te mais au moins soki azana kishasa bo omona ke na propre kabelo amila ba kabelo na bana ko tena kishasa bana utangole pa koko et pas Coco. Alinganga na niveau moko ezalaka te Coco nde na koma boye penza ko talaka Coco na komi boye Coco asambeli Coco na azui visa na minute nzamba libéré parce que quelque part kobe banange kangaki Coco simbi mbongo nini te na vina Coco asala mwasi akungulu asimbi nini te na vina mais zo simba te pona nini esprit moko boye akenda ko toucher ba touchara yango te bandoki ya famille nanga batuta motema na likolo ya ba blague mais lelo oyo lelo o Coco bato nyonso abandali bayebi ke Coco ingila soki auti voyage Coco soki azovanda na flat ngai pa koluele nga flat chambre d'enfant kawana na vivre bien na sala bien o fingi nga Coco o finga ennemi nanga se ennemi ya Coco to viva bongo pona culpabilité wana il faut aider parce que oyebi nene muto ya bana s'il vous plaît muto ya na eko so na sisi lo bana kiti na yo poser ba question na ekutu muto na répondre à question na répondre nene ya pona yebi na sola kana muto na yebi je suis désolé na sola kana muto na yebi omoni nene muto liboso apesa muto baton ya cigarette wana eza mamingeni muto zolo boyebi te wana mamingeni eza mami angeni na moni omoni natanga ite mami omoni monane ya muto ya pesa ka muto twana nzambe nda otuna ye ya lelo to omona ye mais nzamba otuna ye ba contre rendu à mwana mwasi wana na esambi si je comprends bien de la fille je comprends bien faire ebola mutu amelisa eloko ngo ye mutu apesa tango nazo expliquer yo zo comprendre te tango soma ndolo bana kanda zana expliquer au bien Magali mwana ya Coco ya ambassadeur auta kana ndako na bango lamba biloko ebela tambola na ba garde du corps atambola kana na ba garde du corps
ayaka kotala chéri na voiture soki lelo pe bazwaka ye na wenge mamingeni pona mwana wana kaka pona mwana mwasi wana azwaka mbongo epa koko na ye po mama na ye akufaka na accouchement atikali mwana oyo oyebi mama so akufi na accouchement comprendre mami mwana siko atikali aza mwana ya liboso ya papa na ye koko ya liboso ya libota wana koko na bango siko alingaki ye mingi l'ambassadeur alingi sikoyo garçon moko boye ya ngingiri ye mwana ma campagne autaka autika ba chauffeur na bango olamba biloko ba mbongo azoya nango baza kolia famille wana bombelia mbongo mwana mwasi on comprendre nene ya ayaka na ba mbongo na ye makambuka ya magoda o toza na tempo moko e banana magoda toza na tempo moko e banana noir droite à fanon mwana batamela ke lokote elle parle français elle parle anglais atanga kana basilise prince de liège atanga na ba bambinière atanga na balipo bafuta ke ba école ya goût to bato ngakutu nazala mwana ndako mena no benge pli mwana ndako kolenga bio mwana ambassadeur mko ba yo lokota biso awa ba okay na biso ayaka po boza na tempo moko mobali a omela a passer yo na noite obendi trois taf obendi 3 taf poza na tempo moko drink moko magode kenda agu alors ta mobali a plané apesi ye pa planète po baza na magoda nde moko abota bana yolanda na ndeni soki tozaki siko ngako mala bango ta 10 toi c'est disciplinant aza fi moko soki bomona boyoka ke no magali asaka na ville asalaka bordel asala boyo tonga to ba mwasi mabe mais aza mwana ya ndako oyo moba ye mutu apesa ye libanga ya liboso ateli ye benda bloqué bimisa milinga abimisi ateli ye rai soe na fond ding a liboso awana mona plafond ezokweya esaka ye neti liboma akenda pa na bango ba problème ya papa na bango afandisi apekisi ye na mobali ye lokwa sa tombaki amoureuse allez a continuer si quoi eloko wana babenga ngo ko mekate on tente pas les diables. On ne tente pas les diables. Si tu tentes les diables. Au lieu kutu tangu bakomi kobota, affaire arrêter atiki aboti mwana liboso. Tangu aye kobota ba mapasa nde ekomi makasi. Nde ye misicien aye kozwa ange koi. Abengani. Nazo beta li solo eza clair. Po bandi ko beba. Après na souci oyo ba bengana kiye bana batikali ba bébé po ba mapasa batikala ba bébé. Na souci ba bengana kiye mobali na voyage oye makama okande eleke lobi lisolo ngo bien mobali ba bengani na mama bokilo mobali azaka na voyage ba bengani mobali pa ye ayokela mama na alekenda bongo na souci wana yango kutelinga nde bongo jubu océan azaki na lac akobi na fleuve mbamo akoti océan tambwe tanga koti océan tambwe moyabi masusu ezate nage eza mukie ale badindaka na sete badindi ndekenda bongo kobeba yango wana ba akomi kozanga mbongo papa na bango na souci akufi po mama ni akufaka tanga baobota ye papa na bango na souci akufi atikani na koko na ye est-ce que papa leki na papa ko ba bona ndeko na bango akufi na souci na baolingo te ale bachasaka ete bachasse akomi koyiba tango okoza na kiboba oza esika ngelo ko protéger nga parce que nazaka na lopango na pumbu yo yebi na ko defa mbongo na yebi na fendi bona ofuta mais azaki na nite akomi koyiba bakomi kolakisa ye ndenge bayiba bato balakisa koyiba eza batotorina batoussaint balakisa koyiba balakisa ndeni bakota liboko na poche ndeni so koti na ba étalage ndeka bato bayiba awa na ba étalage ndiye pa komi koyiba bongo yo yebi ya kin marché so bakangi yo babeta to babeta te to bakangi na mon shop babeta to babeta te ya biso basela la police te babando beta bani ko beta bani ko publier à les places mobile ya lenda yango wana sonye ayo kisanga so OK tango na nezaki mukia koma banani na koyiba mukia fallait pas konde aller à continuer bien ndako mi lelo boye. Mais elle est quand même récupérable parce que nganaye to ko satana bekara ba 5 ans. Azana non. A ko récupérer a continuer pe vite. Nene ngana continuer vite. Na 50 ans a continuer vite. Lelo ba nanga bazo liate. Bazo melate. Mais oui, atangi classe à malonga alobaka anglais très bien et américain aloba français. Lelo so conscience ezongi. A luka mbongo na ete atana suka ya vie na ye. Akoki ko koma bien te. Mais mouton oyo pesa ye libanga ya liboso oyo pesa ye rai ya matosi ya liboso mais sunga ye pona nini tutu kaluji asunga bijou sokoni akende pa na bango abibo tinda ye poto
Lidi Shadia meke simbite parce que ti Lidi Shadia mema bijou soko na poto tout toi tika e kimiate. Pour ebi kem ta baby saraye. Atika Lidi Shadia kimiate ti Lidi Shadia mema ka na poto. Lelo bijou za na poto akoma bien. Pona nini ba osunga ete oyaya. Pona nini yom to pesa ki rai ya liboso. Itosa liboso. Si est réellement que faire rigolo la mouko, c'est la vérité. Faire rigolo la délire les aka et loko yazo sala. Moi, ce soir, ma copine n'est pas ça. Là, mon attend ma copine, c'est une faire rigolo. À ça, ça va ma cambo ya ninaka. Basa ndé mo ko, wana les affaires. Voilà les affaires. Même Guy, yem ta pesa rapé Guy. Nene, de John et maman et moi nanga kadima. Bokotio pianga ta malobate comme ça na kitananga. Merci. Bonjour les filles, bonjour. Bonjour na bandeko ba Hollanda biso. De John, démarche no banda qui ont bien, tika na ngo professionnel s'il te plaît. Tika na ngo un professionnel parce que na moni bandiko bima. Au moni o toucha ki bato e belé. La vidéo ya lobby je crois. Nazali na musala ya nakuta kika bakatakata. Mena okomi ko bima na masolo na oya kinango. Omonso ko tikali pe un professionnel ka ndengo yaki pona magali sans toucher tata ya bana na ye. Biso moko nga tata mwasi mwana na yo. Jonathan Kadima. To bimisa ba 1 euro na biso to tia. Siko tango bimo lingo touche mutu moko le mso opesa nepete. O kim salem subato e bele o touche kana minichu wana mami. Yama mi pardon kati o. Mingeni na bandaki ku koloba na ye musicien tenga na bandaki koloba nde na bana. Tala ba video na nga liboso na bandaki koloba na bana. Bana kaka. Na silicité neneya. Na sisi potika nga na sili sanga na fanda na tika ebino na pesi bino valeur bino pe bo pesa nga pe ozongisela nga pe tour na nga o comprendre na okende pe na place oyo touche ki po biso nyonso toza pe un touché ba moi 1 euro na biso ko mona na ba 2 euros ba 100 euros ba 50 euros e mona na tika la kana position yo tika ndongo kende kana bana na biso to bota wana place biso to lingela ki yo tata wana zana obligation ko aider biso te asi biso nde to pesa déjà milimo omoni milimo ya simbisaki biso asi a récupérer milimo ne milimo wana nde bazana obligation ya kolatisa biso ba mama na bango toza butaka la yaya ozanga na maloba moko soko lobi elengi ya biso ba mama esanaka bien biso nyo tuto telema metango koma akobunga obandi ko atake batata wana tokimaka biso nyonso tu po tozanga maloba yo tikalaka na bana o biso to boti yaya pona miniti mukie magali akokai pe ko changer koloba ke bana wana baza ya faire te. Mais tellement que ça bana faire ne longi a faire na makamyo to a faire mais bana anande ba zoba yo bunda nde na bana na yo batalia ba ozena ba ozias yo ko bunda na mobali ya poti so senta yo akenda te asia senta yo yaya to mati olobi obambani atiande mutu mususu nde na place na biso nde bana na biso ba sunga biso. Banana ba mikiete manike banana baza mikiete banana si bakoli bana wana baroki obota ba pie biso bakoko yaya yo lata banano yo ko lata mobali o sia sundola o ndenge nini yaya asia sundola yo te yo linga récupérer ndenge nini ato lobi lelo ti lobi yaya kuna te biso moko ba mama toza wana pona ko tia 1 euro ale latela biso nde bana nde na mafinga te lakisa nde bana omoni biso mto botanga bino biso nde toyebaka tata biso nde toyebaka tata zongisaka nde tata nde toyebaka bono kutu bwana bachance na binoko yango na milongi yango nde ya tata wana moya kobambela mutu mosusu ezalaki te kendaka na kosembula yaya sembula te okeno kokutu musika te olelisi siko bandi ko bima libanda ya ko bima te tika ya kende na yesi akenda kasa omoni lobby omoni ba live liboso na sala ika pona bana na bibana 25 ans na 27 ans eza ebele tika la ka wana
Mais si comme un méchant, bah tu vas qu'on finga na likamo bah toi so ba normal. Allez, na ba di ko ça tata yom to pesa qui est. Ekosale lokote azakana mwasi na ndaku. Bana na biso ne bazo kolekisa biso bilamba de côté na nene ya bwana bino na raison pour do bané le côté occupé na été aussi pas ba demander ça là. Bana na biso ne balatisa biso bilamba ya. Biso moko tolata bilamba bana na biso pe balatisa biso bilamba. On a ça na raison libumwe bota ngando libumwe bota lion libumwe bota ndoki libumwe bota eloko nyonso po mami yo yebi ngaji mwana na ngaji Jonathan na bandal wana kota babinemi ti lelo so fini mama na ye tokotoko mo pena fanisi abi mama pardon ko salana nuboyi mama mais azaki na makoki te mais mukie pe no fandi na nkema boye amoni ke no osengi ekutu te mama zwa o ke no mela tan koi ayebi ke omela no koi te ba prince bakata ba classe po bafutela ba ana ba classe no ba ana bazwa diplôme ba Jonathan bakoma ko basala ba misala mususu ya bakokole ba béton po bafutela baleki na manga mike classe po mama baby. Mais pourquoi bino bo sala pendant 27 ans bana wana eloko basibir mbula ni bayeba omisombela pantalon mbula ni bayeba okende na classe ko signer journal de classe pona baleki po mama baby Jonathan koma papa mwana muke asakana kutu te akoma papa mwana po Jonathan mutaboko la prince compter ana compter Tom mais lelo oyo bana moko bwana poto bon ngana eloko ngana nango ka posa to lukela ye ata manike na ngai mama mona na nga yo si ba senta yo si ba sundola yo na ba botola yo na bana yo telemela nde libano babimi na sa makolo na omisatu wana yo telemaka wana yo obikela ka wana na raison wana tena mobali osi abwaka biso banda kala wanga na boya na ye oui bébé mama leki ya Magali ana se mama leki pesa nga kongola yo pona matisa sali demande mama leki komela nga kongola totelema wana nene ya totelema kana bana biso na biso ba 1 euro tokotia yaya maniki akendaki bien kobima kutu te yetika yesi asundola biso na nsima na biso bana boni babotami basi boni baleki yaya soko komika place wana donc ye kokalikile te toza na affaire na ye te eloko esangisi biso ka makila ka nde moto esangisi biso bana biso balatisa biso elamba bana na biso wana balatisa biso elamba yaya bana na yo mami ngeni leki nanga soko moni na zana nyonso ebele o na tika na si je parle de cette femme parce que Tolia Tomela ya mami pardon manike pardon ya mami omoni koto moko pe tomeka kosouligner omoni faire aza obligé te ya koaider mama ya bana na ye omoni mais ata pona muto aza un peu conscient na banesi na kananga docha na kananga o comprendre na kananga ngai ngama biso tanga kufi ngala wanda na kimi te na oye biso ke matanga ya mama biso ezala pa papa ya biso baboyana déjà plus de 30 ans pourquoi parce que baza na lien moi na za omoni donc okokipe ko sunga mama ya bana na yo to papa ya bana na yo exactement que donc ça pose parce que donc d'abord ça va qu'il ensemble vous êtes dans un lien ensemble par rapport à wana bon mal le bien makambu ya Magali ezambo te parce que même azumbo okende komela na Congo centre ya makambu wana ezate na Congo centre nango ezate ezaba mboka libanda mal que démarche les a bien mais okende nango na kanda. Voilà. Maman c'est par rapport à quoi? Na Congo centre exact. Ce qui na Congo centre là qui. Donc ani simbongo bakangiye bake kokangela na centre. Na Congo centre exact. Alors bakangi simbongo. Mais faire égol, on a faire égol parce que faire égol a une possibilité. Il y a cause de la visa. Nenge Nene, voilà, elle place dans au comité en place. Mobali ya fimo boye azape na bafia ba ville abota na mobali akenda na bana mais moi on commet na bana ka boye bana na ye mobali wana bengisa baboya na bengisa mama na poto
akoma lelo bien na poto maniki azoloba par rapport ya wana ke faire rigolo aza na possibilité eza kambo ya mbongo te parce que maniki tosala ne bakope ebele azwa bambongo ebele mais mbongo ekende boye eza kaka faire rigolo akoki kosunga aide ya faire rigolo eza par rapport à quoi abama bano soni na ye ekolata mpe bana na yo aolanda nzambo babuki ye minu soki okoki kosunga komema ye na poto otiki na oye akoti na ye centre mundele azwi en charge neneya zeya na kata yo maloba Faire n'est pas obligé à reluquer la maman et moi na ye visa démarche maniki azo sala eza démarche à bien on avance. Nous on habite en Europe depuis longtemps. On sait là où on peut trouver les visas. Et ça rend des volontés ya ko aider bato ezalakate parce que bato ba mité mamabe. Tu vois? Père ako aider ngote, il faut bon longola yango. Moi j'ai entendu Magali comment elle a pleuré. A senga yembongo te million te lokote lobakaka edenga na guérir. Mais alingi ko aider à guérir. Senga ye a aider na guérir. Na guérir. Asala yangote. Asala yangote ka yango na loba de John. Donc alingi ko aider yete. On avance, c'est l'argent qui justifie les moyens. Cet argent-là, on n'a pas besoin de donner à Magali. On sait là où on peut trouver les visas. On sait là où on peut faire sortir Magali. On sait là où on peut prendre Magali des Congo en Europe ou bien comment. Tous on a besoin qu'on associe kana tata ya bananete. Au moins ni démarche au Magali nani des gens en sala. Il faut là qui s'abattu. Eza musicalité. Pour azwa aide. Ceux qui nani déjà na ok nango lokola zo ko attaquer musicien moko na ba golo ba ko linga ko edete tandis que il y a des gaulois oyo baza en dehors ya bêtise oyo erreur oyo ou bien un problème ozo comme la muninga na biso mwasi parce que c'est une maman biso toza ba maman tozala ka compatissant mais ceux qui bandi ko attaquer leader na bango o ko limiter aide ma de John. Qu'on limite aide. Moi, ce que je vais te dire, qu'on limite aide. Yo tika la, na position na yo, ya mama ya bana misatu, camarade na biso, ya na biso, ndeko na biso, ser na biso, azana problème, et so senga ke biso nyo tout tia un cas. Bimana nous na contexte ya makambo ya relaxa ke, il est incapable. Il n'est pas incapable, mais il ne veut pas aider. Voilà. Faire rigolo azani na motema ko aider te. Aboyina ya lingi na yete. Aboya. Ebo mami ngeni o matina sima nene ata na matia na lobine. To tinda ko mutu atekaka o azana mbongo ebele. O aza parrain. To sali réunion te to aider lo kwa mobali na za mbongo ebele. To aider to tinda parrain akenda ti na nini aloba etaliete. Etaliete. Aboya na oyebi parrain ototinda oyo parrain na biso bandal oyebi bien oyebi sabo tanga komo oyebi ye oya suka kuna oyebi ye basolola na ye abwaka kayepi aboya na ye alobi etaliete. C'est pourquoi moi j'ai parlé aux enfants nga kuna lingeza la musicalité na lingeza la musicalité na lingi batu ba aider na lobi pete ke na ote kanyota ngo ba pesanga te na lingi nene ti nene ya boy asaleli kanyota ba pe pour le moment elle dort. Attends ma mingeni elle dort maintenant na kati ya zandu ya eloko wana ebetaka avec le temps lelo akufi na kati ya zandu soni ozala ya nani ya bana wana abotana intel na olinga eloko nga na olinga boyoka soni wana bayoka soni wana abotana papa mususu te asaka na bana na misato abotana papa mususu te na lingi ayoka soni wana ozo comprendre et ça te ke na okumisa fali na lingi ayoka soni ofali ayoka parce que tamba loba memanga nga fali memanga poto alobisa ngai te nene aboyebi na leka na kucha ba pimbo na sokola ye na fingi ye a blokanga tokenda répétition bo mona pimelanga na bonjour déjà son mutu ye moko alobeli oli comme ça ka yini bo mona na mariage à quelle réaction na ye
Au moins réaction ya fali na mariage à Ken Piana batu nyonso bazala na ba filma yango nde fali oloba na ngai yemoko mais soki ku fali amemi ngai malgré parce que atala ah o eza mama na soni akomo leka na bateva zolo makambo aboye Deika mata moi si moi pas mati moi si moi zo koma abi nièce na pas ça qui moi ça fait ala la même situation baza na so au moins na olingo cha musicien te ba musicien na sa bango 5. Oh ngai nga solo bela master na ngai Neneya nani maminge ni zela nanu maminge ni zela s'il te plaît obebisa lisono ya kitoko de ozomona tozoloba toza na poste nga naza na poste ya musicien ya mami nga bata ya mami tala bengi mami ya likola neneya mamingeni et ce sont les expériences mami omoni so na yebisi oke la plupart ya bana basi na Kinshasa ya mike na ya mibali mikolo bango tu baome ya libanga omoni nga manike mamingeni ndeko na nga naloba mpe na nene yanga aloba eza komba na nga parce que nafandi namona destruction ya vie na nga lelo oyo nakoma kotala na bi nzambe nde ero nazata na 4 ndako nzambe na nga mais nzambe yo moko oyebi poko olekisa nga na nzela wana mais nga nalobaka eloko ya liboso so nazwi mbongo na osala na chaise eza centre ya détoxication moto azoloba na ngingiri eza telema eza centre ya bato ya maboma eza mibale moko na ridi Maman Leki Delcam. Allô? Oui. Bonjour, Néné. Bonjour tout le monde. Oui, au fait, excusez-moi, Néné. Nali Congolaise ya Ngambo. Au fait, nazana nièce nanga abima na faire gola. Ça la même clip na ye. Banje mona liboso avant na yiba titre te. Moi na biso tilelo. Il faut benga yeka ka madame gola. So bengi na kombo na ye akiko lingate. C'est spirituellement. Tilelo kaka madame gola. To sa ndenge surtout moi na mutu ko edoka. Akenda même bakini kuna asala ba clip ba nini. Ye madame gola ayebi ba ozia na ministre ayebi bana na ye. Moi na écrivain akoma aloba anglais aloba français akoma tout. Ozoka donc makamba na boko lo ba ya gola oyo. Soka na ba fille ebele totalement de l'autre côté quoi spirituellement. Nièce nanga propre a métisse. Ok, merci. Merci. Bonne journée. Pourquoi le sambo? Ya magaleza ali soki à côté centre a obimane bien parce qu'elle prie déjà. Ezaka kakeno azana aide ndete. Pour famille boya ye compte ngape famille boya nga pona ba abus. Pour so melo l'équipe place série wana l'équipe place Samsung eza ozwa. O l'équipe place ni ozwa. Kenda bongo. Merci cool. Moi qui la bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Néné ya Maggie kufa. Omoni tobeta lisola magali. Dela tobeta masola magali sikoyo. Tikaloba. Magali aza vivante tobeta lisolo. Si to mona magali akufi batie cercueil après to komi oloba elle a distraction mo bwela ta bato après bosutuka après. Omoni Maggie akufa. Maggie akomaki liboma. Soki lambi azaki vivant, alingaka expliquer mambo no loba. Biso na fivette, tokena batanga Maggie, tozaka na danseuse affaire akufa ya pembe na bosani komboni akufa na Angola, aza moi sa joueur. Cela veut dire tozaka na Nadine Turbo, fivette na danseuse wana ya pembe, pe a son nom balé Nadine Turbo na danseuse wana bakufa. Cela veut dire omoni ba réaction Maggie akoma ko sala, Maggie akoma ko mela biloko makasi. Parce que ngana solana oncle ya Maggie propre. Makambo expliquanga na okanjo to malili en fait. Ti Maggie bazongisa kai Congo, tina ndenga bela liboma, tina ndenga ekokufa. Makambo susu moyo lo bon la télé zate parce que son oncle propre a expliquanga na ndenge mwana kenda, bakenda otika mwana expliquanga. Cela veut dire omoni Magali no yebisa no bana.
bana baza na bango bana oui bana bakoli na poto et tout consort mais il faut baparent bayebisaka bana wana ke mama na bango kotikala kaka mama na bango ezala bamati bakiti mama wana akotikala kaka mama na bango donc Magali azalaka ta na susi ya oyoka apela bana na ye ata nde bana bakenda akini bana bamona ata mama na bango muta liboma kutu omona mwana ne azolanda ntina fulu atalaka eta ya mama na bango bongo motema nini ya bana basi mwana mwasi ya koyina mama na yo ntina niveau ke ata okeki chance omona ye te na telefone kofinga mama aboti yo mama ata aza liboma tanke azwaki 9 mois na ye po abimiso na mokili azaka mama to akoka mpe komela kisi olongwe to akoka mpe kokanga makolo na naissance na yo asali yo mpe nko ou soit abwaki yo na bobebe okene pa ite donc c'est quitte à papa na bango na bandeko kote ya papa na bango basala effort ya koyebisa bana ke bana mama akoya kokufa botikali borpheline de mère bokenda ata komona place azalelaka Magali aza mutu asali ba erreur pe asali pe balamu na vie mais na niveau akomeli c'est à bateau baza motema moya ko aider azonga omoni maniki azomela blo makasi mo apesa témoignage kolongola na blo makasi za facile te ke ba longole na blo mususu aza ba combat spirituel na ba combat normal cela veut dire bakamunde za na spiritualité ngani Gaël aloba na nene ya likamoko tokena nene ya tosala émission nene ya pienga mbongo afutinga bien tosala émission na moi afutinga na kati yote na lobaka nene a comprendre degré pour c'est vrai peut-être avant comprendre degré te oyebi ke na zonga après kei lokwa kibo bezaka pembeni wana na sinki na kei na merita na zonga na bi nene ya pienga mbongo te ye moko ayebi si nene ya bimisela mbongo apesa boya ka ne makelele c'est une mena pension mo abinga do pesinga te na bosa ni mbongo nene azwa mbongo atbimisa muso apenga kwa boya ki makelele soki osana eta wana community mutu moko mayele ekimaka mayele bongo biso bongo makambo sasa biso nga makambo sasa tobiki asala biso blo makasi ozomona oui alors olie bon sisa na yo après na oloba sisa na yo donc afana ba biloko eza spirituel nga na yebi dans 16 mois quartier la tara pe na Congo en fait Jaël nakato na maloba Jaël nakato maloba s'il te plaît leki nanga nene pardon bien nga minute pona kita na moni tongi to kenango on dirait tongi to sa débat moko ya ko convaincre que car mobali ne mutabebi saye tandis que biti émission ya manike ce biso nyonso tout obaki to ya ko soutenir ye ko sala ba vidéo après ye ezaki te poto ya roswaka ba ide na bino robimisaka ke mobali mutameli te zela neneya zela pardon leki nanga ke mobali mutabebi saye te biso okena ona angle wana te tokena ona angle romona de John aleli na ndeko na ya tali pasi ye mo alobaki na otala te soki de gauche à droite te na otala nde yo abandi obelela bana biso mais so bo bandi okena ona ba angle boy bake kanyo to ne sala zela tocha nationné kombo mobali timo mina yoka bidote tikanga pe sipotenga pe la sisa ide obungsa nga ide tocha te mobali kaka tolo bake des enfants to sa discussion te to yoka soni na miso bato ngana ote mutokyo wela maloba na panel naza vraiment désolé ngana yote ngana ote tokyo koma niveau wela maloba leki nanga kopesa pe tikanga pe na loba ya ba tika ba merci ça lo kwa zo ba kita loko ni yobeta na ko meka kut pa na ngate poto beba na makasi te ba mo be ba ne sate to zo kela mutu solution nini to zo kela mutu solution oyebite tikanga na je to sola modèle to sola code donc tika boye ba na makasi on parler déjà on parler j'écoute tout te parler penza nene ya pardon limisanga ye nakanga ta na mono pakati ba page la kati na sali vidéo moko na lekani maloba limbisanga na ya na yo to swana na biso to na so famille uta na so masasa pardon na ya bela mutu awa biso to na famille to uta masasa biso so to likambuza mabe na sali mabe na osenge pardon tena ba génération na biso to uta biso nyoto masasa ngo kaka botika ba vantana na bino ba ancien na ba ancien te to uta ka masasa ngo
nga na lobi touta masasa yaya touta pe masasa makasi manike nga na sengi yo tikala kaka na sensibilisation o banda ko sensibiliser biso ya koede camarade na yo tata ya bana na biso tia boya na ye biso na sima na biso bana baye balobi baza soki 27 na Charlie Prince donc yo bana no misatu wana liboso nde baa liboso yo telema wana o ngai o neneya o jaeli oyo ya bateton kolande tie akodistraire yo muninga kozwa ta 1 centime te nazoyebiso de jone bandeko bino nyonso bomoni bondela de john alingi abosana makambo oyo ya sensibilité de john dese ezali awa natinda wapi soko bandeko nakangi desa na ngai botika mboka eza pa na ye pardon kasi yango nalobi desa ezali awa natinda wapi ye nde koyebisanga place na kotinda mpo nga nalandi na ngai ye yo zela soki tobandi moto aza na paypal nazoluka moto aza na paypal atinda naza na numero ekokota na makambo ya bana oyo ya mikie te de john bana oyo mikie bazalaka bana mabe nga nakei na ngai antuka ngeni yo nali boye mbongo esa nango eloko te mbongo esa nango eloko te parce que so centre déjà eza te na Congo ata mbongo centre na Congo eza te yango moni na ozoba aza na besoin ya motu oyo aza na manike ezali na kini bomonaki mpesa changeaki manike ezali centre eza te na Congo Konabi manike magala koma ola na zandu Nikolo azola na zandu aza na esika nzambe ya mystike ana esika ofanda ki bo sansele pe bambongo il faut boluka muto aza dio na kini oyo olandele ke atika bana kasi akokoka kotika te yango moni ngai na bandeka kosala démarche kaka mukolo na ye oyo atia ye bazemi alukela ye solution po ata bopesi ye $1 million na osala nango eloko ata bopesi ye nini osala ata bopesi yango moni ngai cagnotte boye nga na po yango moni nga nene nasalaki kana baki cagnotte nga alobaki kana nazoloba kana nazobeta ka sete bana ba ede ye tata atia maboko po kuna centre eza te ata bopesi ye mbongo wana osuka ne kata bomoni te bitango wa matanga eza ye tia na telefone te omona te kana ndolo abaki eza ye te azala na telefone te donc ata tosali bongo eza nango mbongo eza nango solution te solution ezali moto mpenza akanga motema aede ye ntango italien oyo asambelaka ata nasala badirect ne senga demande ata na kombo mosusu matie bisi ye ozoya kote ya biso la Bible dit voilà yo ozoya kote mama na yo obengaki te osungaki te donc moto akoteme akumaka koza talien po oyo wana mosusu asala video moko na sepela na moto fait na sepela afinga mama na ye afinga mama bango batotila la mama gali pa alobaki yango lobi alobi ata afingi aza mwana na ye alimbisa ye sikoyo tosala ye nga mbongo mpenza naa nanga pour te na osima nanga mbongo ya motu te mpe koma omaliki ayibaki na boyi na nga naza na besoin bato baza mie place eza bana kaka na tata kaka bana na tata bana kaka na tata nde baza mie place nene mwana na nene alobi oyo asambelaka mwana ya liboso oyo aza na 27 ans déjà ozomona baprofesi me ozomona mama na yo te ndeni profesi ozomona me mama na yo mwana na kutu baprofesi apesa papa na bango moko aleka na tv aloba na ye soki ozosambela baprofesi nyonso ezala ya nzambe te nalanda émission papa na ye moko ayebisa ye fo koluka koyeba eloko nini eza likambo nene ata kutu tosali cagnotte esali 1000 ata 2000 tobi nayebi te video oyo ernini ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso yango eza nini
ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te